Liko proposer bino un élément ya PPRD au Frank Mvunzu ba commissaire pacificateur au sein ya PPRD Bolande. Akomi yepe conseiller na commune ya Kalamu. Na begisi camarade ena la kukuza kabale Mvunzu Makumba. Mote. Bon, eloko toye awa na permanence ya ville province ya Kinshasa oyo ya PPRD na ye bongo pona ko soutenir premièrement l'action ya son excellence Joseph Kabila Kabange. L'action ngo ezali nini? Avant natanga l'action oyo na memeli bato pona baya ko soutenir le chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange, na lingi tout d'abord na senga na population nyonso ya Kinshasa eloko moko. Ba mama oyo babengi ba mama maraîchère, ba mama oyo basalaka bilanga, ba mama veuve, ba mama oyo batekaka mapa, ba mama oyo batekaka makala. Donc ba mama oyo basalaka misala nyonso ya mike nazali kosenga na bino boye bo sala oyo babengi bo sangana en utilisant ba secteur na bino ba mama ya mapa bo sangana na groupe na bino ya ba mama ya mapa bo sala oyo babengi cellule de base ya PPRD ya ba mama ya mapa ba mama oyo babengi ba mama maraîchère oyo basalaka babilanga bo sangana bino nyonso tout bosala oyo babengi cellule de base ya PPRD ya ba mama ya mapa bokoki pe kosala groupe ya 10
na moto na bino boti bongo mokonzi o bokobenga cordon. Soki bosangani ndenge wana na groupe ya 10 bokamati nzela boye na siège oyo ya biso ya PPRD ezali bongo na Sendwe, siège oyo ya Kinshasa babengi yango interfédéral. Bokokuta bongo le oyo tobengi l'interfédéral, le secrétaire permanent l'honorable Dunia. Bokokuta na bongo na honorable Dunia à partir ya kosangana na bino biso na kati ya PPRD tokotala ndenge nini tokoki kosala ensemble na bino na mayele na bino na mayele na biso ndenge nini tokoki kosala mpona kotombola baaktivité na bino tolingi boya tosangana mais bobanda kosala mpe baréunion na basecteur na bino tolobi boye na kati ya commune moko bokozala ta 1000 cellules de base eza problème te bokozala ta na groupe de 10 ou bien soki bomoni ke bolingi kozala na groupe de 10 te ke bozali ebele et que moyen bo se déplacer bino nyonso tina Sendwe na secrétariat permanent ya PPRD Kinshasa te bokoki bongo kobenga ngai kombo na nga Mvunzu Makumba François nazali bongo mokonzi monene na kati ya PPRD nakokita na terrain bobengi nga na numero ya 081 810 1880 soki bobengi ngai nakoya bongo koinstalle cellule de base oyo ya bino. Cellule de base elingi koloba nini? Elingi koloba tout simplement toza kotia misisa oyo ekosimba bongo PPRD. Eza kaka ba mama te bino pe ba papa oyo babengi bozosala babengi misala ya maboko natangi bongo ba coiffeur natangi bongo ba cordonnier natangi bongo ba chauffeur ba mécanicien bino nyonso ba kwado bato basalaka misala ya maboko biso na cadre ya PPRD tolingi peto organiser bino na kati ya commune bozali bokoki koyokana par secteur elingi koloba na ba groupe na bino bosali groupe ya ba coiffeur ata bozali 10 boye epai ya secrétaire permanent ya PPRD Kinshasa komone papa Dunia azali honorable bokutani na ye tango bokokutana na ye akoyamba bino apesi bino ba instruction akotisi bino na kati ya PPRD bozwi ba carte na bino sikoyo tobanda kolanda misala na bino bozali kosala oyo babengi tobongisa misala na bino totombola misala na bino parce que na kati ya PPRD bomone loko moza na kati elobi boye reconstruction lingo banini biloko ekufaki nde tobandi kobongisa yango biloko ekufaki eza nini ezali bino pe bato tobengi ba artisan bato misala maboko misala na bino ekufa alors tolingi maintenant totala ndenge nini na bino na biso tosangisa mayele tobanda kotombola ba misala na bino bosorganize na ba cellule de base bokoki koya ta 10 mais bo par secteur ba mécanicien bosangani boye na siège na biso ba cordonnier ba coiffeur soki bosangani boye bongo to enregistrer bino pe na secteur na bino epai bozali bobandi bongo kosala ba réunion est-ce que tokani malamu donc bosorganize na kati ya ba secteur na bino bon pona nini nazali kosenga na bino te bosala ba cellule de base pour soutenir les œuvres de son excellence Joseph Kabila Kabange soki bozali koyeba te président Joseph Kabila Kabange asi asali misala ebele na kati ya mboka oyo yango wana biso ngai nazwaki décision ete na soutenir le président de la République son excellence Joseph Kabila Kabange na sengi na bino pe bo organiser ba cellule de base pour to soutenir son excellence Joseph Kabila Kabange tokosala ndenge nini avant to soutenir ye nazo rappeler bino 1 Joseph Kabila Kabange eloko liboso boyebi ke na mboka na biso tozalaki su na compagnie aérienne te makambo ya ba avion lelo yo Joseph Kabila Kabange azongisi bongo compagnie na biso national ya makambo etali ba avion babengi yango Congo Airways. Joseph Kabila Kabange eloko mususu asali eza nini abongisi nzela na biso ya kolongwa Kinshasa tina Matadi asphalte yango soko longwe na 6 heures na 10 heures juste ozali na Matadi. Donc Joseph Kabila abongisi nzela ya Kinshasa Matadi. Joseph Kabila azongisi bongo train oyo ya kobanda Kinshasa ti na Matadi
esali bambula ebele train wana ezalaka lisusu te. Joseph Kabila azongisi train wana. Joseph Kabila lelo azongisi bongo eloko babengi Sokoda. Sokoda ezali nini sur le plan social? Amonaki ke ba musicien bazali ko souffrir nde lelo azongisi bongo Sokoda. Sokoda elingi koloba nini? Ezali kaka epai to banda kende ko verser salaire ya ba musicien. Yo obini Evoloko Joker, obini Bozi Boziana, obini Wazekwa, obini Karmapa, obini Chalamwana, obini Redi Amisi, obini Emeneya. Mais problème na yo olinga ko bina bango ya ofele, olinga ko futa mbongo te. Ne président de la République non, tozong sa Sokoda po ba musicien ba banda bongo ko se retrouver. Joseph Kabila Kabange azong selibiso un circuit bancaire. Boyebi bino moko ke ba banque ezalaki suko fonctionner te la deuxième république. Lelo yo avec Joseph Kabila Kabange ba banque ekomi ko fonctionner normalement. Joseph Kabila azong selibiso carburant na kati ya ba station. Bino moko boyebi lelo soko ke na kati ya station carburant ezangaka lisusu te. Or na deuxième république ezalaki lero yo ba voiture tondi na kati ya station carburant ezali te. Mais grâce à Joseph Kabila lelo carburant ezangaka susu na station te. Joseph Kabila Kabange akotisi biso na fibre optique na tango ya deuxième république. Fibre optique ezalaki te. Lelo yo bomoni bino moko ke internet ekomi na rapidité. Joseph Kabila Kabange akotisi biso na OADA. OADA elingi koba nini? Biso nyonso ba congolais soko ke à l'étranger ozali sous na fouste parce que bokomi ko parler même langage na bamboka nyonso komi ko tambola. Donc Joseph Kabila bimisi biso na vase pa etozalaki bloqué. Joseph Kabila Kabange a pesi biso facilité pour to zoba sim ya communication. Bino mo boyebi na deuxième république pour nous télécell. Il a fallu qu'on débourse $1,500 américains. Mais lelo avec Joseph Kabila Kabange 200 francs congolais aux ana sim na yo. Bomoni bino moko bandeko biloko belé Joseph Kabila Kabange asali a contribution babilanga moderne lokola bukanga lonzo ba hôpitaux moderne autre sobeka lokola cinquantenaire ba école moderne biloko ezali ebele moya kotanga nyonso ezali te. Mais Joseph Kabila azongisi biso transport en commun. Boyebi bino moko ke na tango ya deuxième république transport en commun ezalaki susté. Mais Joseph Kabila azongisi biso transport en commun à partir wana tobengi Transco. Nde ngai tango na moni biloko wana Joseph Kabila asali nde na lobi ke lelo yo il faut la soutenir ye pe na mema batu nyonso epai na ye to soutenir baction na ye. Toko soutenir yango ndenge nini na sima ya parti babengi PPRD. Tout ça la bongo ba cellule de base. Cellule de base de la misisa oyo esimbi parti otobengi lokola PPRD. Voilà, c'est le signe de la démocratie. Nakola ki sabino que biso tozaka na problème na mutute. Batuka kande bazaka na biso problème. Parce que musala na biso ejena. Toyamba kabatu nyonso tout. Je vous promets que demain beaucoup zoa émission Mobimba Tosaline Francis Kalombo à partir de Poto Tosaline, nous avons fait ce qu'il fallait pour que tous soyez. C'est toutes les questions d'actualité. Biso de Yambaka, bateau à majorité, bateau à société civile, bateau à opposition. Nous recevons tout le monde, sauf les gens qui ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. Parce que si tu n'es pas convaincu na oyozo sala, okoya ko sopa bullet. Nde ba oba banga kabatika lika d'intimidation ko panzela kabiso ba caméra. Mais que ça la passe avec tous les sacrifices que nous faisons pour le Congo. Félicitations à Franck Mvunzu, na ba responsabilité à Sika Ozui, mais j'espère que na kati pe wana ko bunda pour que quand même na pe perdre base à la naissance et à démocratie à tamuke. Tous à la cas victime te ya makambo boy. Ezabiente. Voilà, na simanango tozozo ba mama ya Difak. Bakobeta masolo sur Difak et ba maman Denise. Na masolo sur l'UDPS. Parce que dans notre émission, c'est la diversité, c'est l'équilibre. Ceux qui ont dit miangote, ceux qui bino bozana quand ya batu, o baza convaincu, t'es capable de communiquer. Musala na bino ka ko intimider batu. To sala ndenge nini. Maman Difak.
biso tozali ba mama ya dynamique des femmes acquises au changement bar vérité désir. Tozali ba mama bazali kobundela busor na kati ya mboka na bango lolenge mokonzi na biso ke ambulu bazali kobundela vérité na kati ya mboka. Tolandaki masolo oyo elekaki entre Joseph Kabila na bato na ye na Kingakati. Yango ani biso tolobi boye. Bango bamesana koloba bongo me mingi basalaka oyo bango balobaka te. Toyebi ke aye moko alobi ke jamais nano ayebisa bato na ye te ke babongo la constitution. Mais toyebi te na 2011 na mois de janvier babongolaki mobeko wana ba réviser constitution pour ba ramener scrutin na tour moko. Au lieu de na 2 tours, bango batiaki biso tokendaki élection ya un seul tour. Ya ngo ali koseka na ba mama ete to kondima malobi ba politicien te po ba mesana kokosa biso peuple congolais. Cette fois-ci, tozala très vigilant. Toyebi ke mon peuple mabe ezali koya, bakoya na bambongo pona kokosa ba mama. Cette fois-ci ba mama bandimela bango te. Soki moto aye na mbongo pona kokosa mama tuna ye est-ce oyebi bosolo ozana kati ya bosolo est-ce que kosalela bosolo na kati ya mboka na biso tala tina tozali na kati ya mboka na biso pour te éveiller conscience ya femme congolaise atelema parce que ye ndi azalaka toujours victime oponi après maponami to bantusu kolela ke non tala bato ba depuis to pona bango to monaka bango te mais cette fois-ci to lingete dialogue ekota to fanda na mesa to solo la pona maponami ya kimia na mboka na biso kwete bakonzi oyo tokopona eza na parlement na mokonzi ya mboka 2016 azala oyo penza auti na bosenga pe na confiance na bolongi ya peuple congolais. Yo mama ofandi olobi ke likambo mboko etalinga te politique etalinga te mama ozali komikosa parce que politique pe ezali anda biso na nzungu pe na sakombi ya madesu mama tango ebelemi boka na pesa liko ningana mupepe mabeza liko ya telema lamuka mama ya losambo yaka na kati na biso tozala elongo to bundela mboka na biso parce que ta liko bunda na kati ya vérité elonga ezali mama bolanda bolamuka bolanda biso mama ya difak tozala elongo to bundela mboka na biso ba mama nyonso baza kolandanga na kostengelo kwa liboso losambo na bino eloko eleki losambo ezali te bao bazali na Congo bao bazali na libanda mboka na kosenga na bino ba mama nyonso wana tolinga mboka na biso tosala mabondeli na biso chaque fois toza tosambela pona mboka na biso yango biso to bengisi ba mama awa pona ko sensibiliser bango pona ko yebisa bango mama mboka na biso ekomo koma na tournant moko penza o ezali décisif. Alors na tournant wana toza na posa ya ba mama nyonso ba mama bayeba banani yango sikoyo baza ko ya oyo tokopona tokosala ndenge nini tokotambola ndenge nini po souvent ba utilisaka ba mama po social ya mboka na biso bino moko boyebi social ya mboka na biso ezali 000 eza na point 0 appartement ba kotonga pona $2000 par mois alors que Congolais azwaka $100 social yango nini baza koloba yango toza koyebisa population congolaise bande kona biso azali banda bolemba biso te na ba prière bozala bomoko tozala bomoko po ete tokoka kofandisa bokonzi ya sika na mboka na biso oyo ke tokomona ke biso kuna pe ba diaspora topemi po tokipe kuna pe ezapeli sekite bokofuta ndako bokofuta boye kurambo na biso so kuna bafuta biso ezala pona consommation ya mboka wana alors pona kozora kotindera lisusu soki social ya mboka na biso bombi soki bato bazofuta mamalamu soki ba loyer za bien soki bazongisi ba fond d'avance ou bien banda kwa onel ndenge zaki liboso mboka na biso ko bongwa yango to linto faire comprendre ba mama na biso ba mitika te basomba bango pona verre ya loso te kopo ya sardine te bato wana bakoya yo ko voter po azande kona yo po boza ekolo moko quartier moko après 5 ans après mutango ko moni lisusu te yango to linko sensibiliser ba mama bande kona biso baza mosika boyebisa bande kona bino bazali awa bo sensibiliser bango boyebisa bango il faut to voter utile to tika ko voter pona verre ya loso to kufanzala likambo te to yebi nyonso un jour na nzembo kala bayemba na biso to kufanzala likambo te to yebi nyonso ebongi tozala pauvre na liberté toboyi kozala riche na boumbu donc maloba wana tofanda nango totambuza po mboka na biso etambola ezala lokola liboso. Que Dieu nous bénisse tous. Nalingi batela bino extrait ya mwana mboka Justin Kalumba mwana ngongo ministre ya transport et voies de communication et puis bakotela bino nangafanya ngona selembao bisika tokendaki bolanda banani bazali ko réclamer terrain olie ya ke papa oyo akende pa bato wana bazali ko réclamer terrain ya kimeli na caméra pour ka panzela biso matériel toko zona passe bolanda.
Mesdames et Messieurs, le président de la République. Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Dans la vie d'un être humain, comme celle d'une nation, lorsque le passé rattrape le présent, dans la perspective d'orienter favorablement les futurs, il se produit toujours un événement historique. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, le passé, où sont logés nos souvenirs, et l'avenir, où sont focalisées nos espérances, sont réunis par un trait d'union représenté par le présent, matérialisé par ces moments même où nous assumons nos responsabilités en tant que nation libre et peuple digne à travers le lancement des vols inauguraux de la nouvelle compagnie aérienne nationale, j'ai nommé Congo Airways. Ces moments uniques et émouvants et particulièrement historiques à 3 titres. Historique tout d'abord parce qu'il scelle les retrouvailles après près de 25 ans entre notre espace aérien et 2 magnifiques aéronefs aux couleurs nationales appartenant à notre nouvelle compagnie aérienne nationale. Il s'agit de la consécration de la rupture entre un passé sombre et l'avenir d'un présent porteur d'espoir pour un avenir reluisant du transport aérien dans notre pays. Historique ensuite, parce que l'acquisition de ces 2 aéronefs, comme la création de Congo Airways elle-même, ont été financées à 100% par les ressources nationales, émanant tant de l'État que d'autres institutions nationales. Il s'agit non seulement d'un signal fort de maturité acquise par notre nation, mais aussi et surtout de la preuve la plus éloquente de notre sens de responsabilité par rapport à nos concitoyens, par rapport à nos obligations d'État et par rapport au monde entier. Historique enfin, parce que ces 2 aéronefs, symboles visibles et indéniables de notre indépendance économique et financière, sont dédiés tout naturellement à nos héros nationaux, j'ai nommé Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila. Excellence, Monsieur le Président de la République, un célèbre personnage disait, je cite, « C'est uniquement parce que nous sommes libres dans les choix de nos moyens que nous sommes aussi libres dans les choix de nos fins. La liberté économique est par conséquent une condition indispensable de toute autre liberté. » Fin de citation. En effet, si nos héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, que nous affectionnons tous et à qui sont naturellement dédiés ces sublimes aéronefs, sont reconnus comme étant les pères de notre indépendance politique, vous êtes, quant à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, désormais considéré par l'ensemble de nos compatriotes comme le père de notre indépendance économique et financière, les détonateurs de l'émergence de la République démocratique du Congo.
Marco, pardon. Marco. Nous prions l'assistant d'élever les prix de rappeler en signe de l'inauguration. Merci. Et ayant la carte spéciale d'embarquement de l'avion Patrice Emery Lumumba. Monio ana terrain oyo ya il est sawa makamne zo le camp makamne zo le camp bazo ke spulier terrain nana zo spulier terrain Mukweni tombone nani Mukweni azanani ici il paraît c'est un membre du PPRD yangwana ce que tindika sur terrain bino oui ba konze ba Orlando 5 balbani basani ba konze bazo na bito comme la ki bango mikanda ezana bango après ça ministre des affaires foncières provincial à sa PEXA contre son terrain. Nous avons la lettre faite par les ministres. Adressée à la lettre, on a tina cadastre. Il y a beaucoup de Nicolas ou les sous-soutés. Mais il y a beaucoup de Nicolas. Ici, quand il y a qui nakala, tant que président Mobutu, il faut atteindre appel mécanique pour bailler pour la mabeliawa. Pour ne pas que bon maman, il faut beaucoup citer. C'est le même point qu'il y a à déclarer. Ils sont des choses à doyer à m'appeler Oli. Où t'as qu'à la mission de l'Épo, nous sommes à terrain, il y a école. Par le bazar Kobotama, par le bazar Kobotama. Les Congos de demain, pour Bana, pour Batanga, Bateré, ça soutient un Gafan. Gafan, tu as un terrain moko. Alors, le col a hier, donc il y a un terrain, le boy, Mukweni. Nous ne voulons pas les terrains et les terrains de l'école rester à l'école. Un point, un trait. Comment est nani tata comment est nani comment est nani adungwawa o mabeli sali ya leta ya yete ngaina lobi boy tere oyo ko uta 75 basale école oyo wenze kena na presse zola papa tere o batika ngoko oneri ya bana na biso bana au moins l'état ya kusala biso même hôpital ça va mais pas ya kusala musala wana awa ezate oyo eza école ya leta bana Mobutu atonga biso tozotanga ba 1990 quelque école oyo eza Mobutu ya leta parti oyo eza ya école eza ya mutu te so oyo esombi yango na personne ana akomaki ye po akende kozwa parti oyo ateka yango comme sango ya parti privé na jamais toboyi. Merci. Tosukisi wana, félicitations encore une fois de plus na Justin Kalumba Mwanangongo, ministre des Transports et Voies de Communication. Merci na bananga fani musala bobengela kabiso ka yango wana tangu bozo benga biso na ba commune ndeko Eliezer aussi olie to benga kiyo ya kité ba conséquences to kutana kanango ka yango wana. Nous avons besoin d'une caméra. Ce qui est en batu ya mutema malamu bakoti ko sunga biso pour que tozwa caméra. Muto alie wana matériel les okendaka pamba chaque fois il y a ça. Botika la brancher bande konanga nyo surtout à travers le pays. Bolimbisa na tangi bino lelote eza émission nazo sala nango nazana état oyo nazaleli pona ndenge matériel ezali kokende oto kozwaka na passe parce que tozana sponsor te mais tozana ba sponsor ya kofinga na ya kochola benda bango.